et bonjour, on a vu le bateau de Bakou, il y a pour la dame sur Nam, pour le Malelo, na Ezui, vous allez voir vos branches, mon compte tient au Seigneur du Congo, chaîne la libération, Basoano, Aïloba Moussapoli, et pas autre, Akabongo Bakongomani, et pas autre Panzaka, tout Sasaka, et pas autre Bakababele Solo, et pas autre Salaka, éveil patriotique, et pas autre sensibilisaka, conscientisaka, et pas autre Longolaka, peuple congolais, Nabolema, et pas autre Tchaka, Tono Nanzete Poete, Tobenga Yango Malamu, et pas autre Salaka Mosala, Jean-Baptiste, et pas autre Rabomba Senzele Kokobeta Kambela, Negetobeta Rabikona, Mekolo Baete, Tango, Ezali Mabe, tout les Mabakongo Mani Poete, tous en consommé la biso, et pas autre téléma fermé fidèle, la Bakou qui a pour la laisser quoi, la République démocratique du Congo, et pas autre Mokundo la Cam, Maloba encore la biso de laboureur, Maloba la biso béché, fouillé, ne laisser ni placer la main, repasser. Ezu la montée religieuse, Ezu comme la montée, Ezu comme la bombe, Biso, Baoba Kosuba, Biso, moi la mère des prix en Autriche. Que Dieu vous bénisse. Ezu et comme la bongo équipé pour la thé na États-Unis d'Amérique et comme la bongo manananga na kunya de langa et les États-Unis d'Amérique équipé pour la thé. Vraiment merci encore une fois là yo équipe et pour la TP et pour la KT. Vraiment manananga na kunya de langa les États-Unis d'Amérique. Ezu et comme la bongo yanga mo konzina Angleterre. Na katika Angleterre tout le monde le grand professeur Achille Mavé. Na molonga ngirai mavepe banani oso vraiment Nzambe a battu la bino Nzambe alekala ko battu la bongo mama la jolie la Suisse pe mama adolo que Dieu vous bénisse maman là Nzambe fambaza na bino apambola merci encore une fois ba maman missionnaire na plus fondé basi ya Muguya Nzamba battu la bino pe ba maman missionnaire mais pas vous avez la plus fondé Nzamba za na bino bunde la bino bitumbe monene za komona na elonga ya nkolo ezali ko na bito ba mabota la bino maman missionnaire na peste la bokalita babe il faut que yo mama Jawa assalamu alaikum no ba musulman nga nyonso big Daniel Ngenda ya aussi de la presse congolaise que Dieu vous bénisse Charlie Chobo Nzamba pambola papa mapasa mama Jovi vraiment maman Samuel Mabolongo toujours maman Pierrette que Dieu vous bénisse un kane konto Nzamba pambola kila me kane konto Dieu de talo take tumba bokile lo kondo fa pekato Nzamba pambola mama Congo les États-Unis d'Amérique pambola bokula kaikala to bunde tumba ya République démocratique du Congo, peu importe la dimension, la chabienne, vraiment la katangaise, na akeloa na lobi, joyeux anniversaire à toi, anniversaire, et à bon, la chabienne, et les gens bon, qu'on a poso, vraiment, Nzambe alola, abattre la chabienne, abaki c'est la mikolo, maman sociale, maman yaba la vitike, ya tika kate, soko oki kole la yabana, ata koye moko la kacha pasi, kase sengeli, asala quelque chose, vraiment, Nzambe azala na yo, joyeux anniversaire, la chabienne. Joyeux anniversaire, Mbotama et la Mubamama moto mojali, Bana ya Paris, Bana ya Paris, vraiment, Bobenga qui bosa tellement belle bobi océan de la presse, et ce qu'on a besoin comme on a eu Castro, Bandere, tout ça, l'Anzamba, la Bandero Langai, Bitumbezali, voilà, vraiment, il faut boire Barango, combat, et ça, Biso Bananzambe, mais Tozali, Balongi. Hein? Malheur à terre souvent les justes, mais l'éternel en de livre. Donc, le colotoze est ensemble et tout le monde est tout bas. Parce que tout le baki yango. Le bas qui les biso peut toujours faire partie. Tout le monde qui le croit qu'à tout petit de quoi. Il y a battu mon sous. Les qui les trois si je ne me trompe pas. Il y a un oyo. Nzamba le baka la de janvier. Alors, moi, ils ont ma camboué la base toujours mon yango. Merci encore une fois. Vous allez croire l'océan. Merci à vous pour croire. Mais tout le monde s'abonner massivement. National Libération. Beaucoup de gens ont décidé. Nzamba za la biso azo battre la biso. Et Tumba ya Congo, c'est le fait que vous allez toko bunde Tumba. Vraiment, de kolanga lik mulompo et kabu ya lompo ça c'est tout ça mon komoko chaye azala ki bongo ko pesa pe mayebisi semaine oyo kozala opesi mba kwa Sinombo ya bibien ke akita amata za usani ni amen osala kimio na président azali mona ya mayele c'est pour cela Sinombo lo battre la Genève le changement du Congo demain s'appelle Makako. Oui. Yango na lobi boye lelo na komata mingi te na yaki kaka kotalisa bino semaine oyo tozokobanda lundi prochain nazongeli baaktivité nio lundi la semaine prochaine communicateur nyonso soki nzambe alingi tokosolola
tokandisi makambo todemara sikoyo mosala po tokomi na dernier vie eza bote po torekipere kokomi na biso etelasusileke maboko papa yoka sanuku ya baformation oyo nyonso natiaki na kese na oyo nyonso nabomaki na valise semaine oyo tozobanda bolobela bato ya liba makambo makita bamakitilo boso nini ekelage maboko papa yango yoka ngai lelo nabombi me nakofélicite encore bandeko na ngai na mosala ya makasi oyo baza kosala mikolo nyonso eza boye. Merci na banzi bolandi moi mobali wana za victime ya boyebi makambo nyonso elekelaki ye mais alobi semaine oyo na banzi tokozala na ville semaine oyo akopanza mpoke akoloba lokola ezali semaine oyo esengeli topanza mpoke lokola eza semaine oyo fo bamama ya moto mojali batelema vraiment tolobi yako et prompt rétablissement vraiment na Pape Joy directeur de recherche stratégique vraiment Pape Joy za maladi bilo bato ya Congo esengeli bobenga ndeko la biso tosala kade tosala ka tozali pela babele ezali na mama na biso moko wala zali mama na kati ya fondation Océan du Congo mama yenga mwaso atelemaka vraiment ezali pasi babenga lelo asali très attention mama Madeleine wana ezali misala ya maboko la bino ba mama na Jolie ezali misala ya maboko la bino to teleme ba mama to sunga poete bango bazali ya biso boyebi kaka koto l'hôpital ezali pasi bandeko la ngai vraiment to koyeba ka ndene to sunga mais téléphone des osala défaut téléphone les osala nga défaut ah papa na ngai téléphone les osala nga défaut papa Michael moto ya maman Océan de la presse congolaise sans yo maman Océan ko yebelo ko salate papa Michael na France maman Célestine ebike ba promesse be téléphone nga na pesa la ta juka M le number 1 Océan de la presse congolaise billionnaire bozaka wala la France akoko mesela nga na za vraiment na posa ya téléphone vraiment pour aller to benga naka to yebaka makambo ndene ezozala kozanga téléphone na 21e siècle bilo moka ko yebi boza pe beleza ka maman Célestine te zaka papa Michael te bino banso ah papa le frère de maman Clarisse prompt rétablissement na maman to yebi ke passe ezali mais Océan wa bilo sur téléphone et kokuter le côté tellement boza ebele achine tel à la France nzamba la Jolie liba tombo ta grand frère na ngana mpeso kazaliawa coup de fil les autres catés tous les batendeli to sala vraiment Mireille mave bo signalenga kaka ndenge za ka poete nazwa téléphone achulantela na moni pe grâce antela umba bino tukaka ali no moke monseigneur liso ya kolo hollandais noir moto prêtre ali no moke liso ya kolo hollandais noir moto prêtre Big Daniel Ngenda tokende tokumba basene ndeka bomoni wana lik mulompo etolobi mwana wana sibira uti na prison boyebi aumeli kaka na likambo etali komba menzambe alola pe asali na ba aide pe ya bato bahike ye wana pe abimi etumba ya Congo c'est les faisalités to soutenir to lingana to zote bolingo pola nini parce que amour ndeko sala Congo ezala ini guerre ya est ya République démocratique du Congo un grand complot nalobi un grand complot guerre ya est ya République démocratique du Congo un grand complot tokolobela yango lelo po tokotika te ke est ezala bongo tokotika te bandundu na biso ekoma lisusu place o makile ezotanga parce que conflit eke yaka bamobondo makambo mabe ezosala matilelo esili te bazali ko bomana nazo yebisa bilo na ndenge kosakana te alors tokoye kolinga te BDC tango la bongo ça compte ezosala na bakongo central na Équateur na babisika mususu alors faut to dénoncer yango awa to dénoncer ba insanité awa tolobaka pole po etesanye tumba ya Congo bande ko na ngai yamboto ke na est la République démocratique du Congo tolobaka awa affaire kidnapping affaire barin tolobaka basali théâtre scénario ya kosambisa nde basala ka scénario la justice à Congo ya mabe pe justice travail tout au décortiqué lelo kabu ya kumba biso la prison makala botala makambo eleki lelo na kati ya prison makala nyonso oyo eza mpona vérité oyo Big Boy alingi aloba propos ya mambo ezoleka na mboka tala ndenge babeti bato botala
nyonso oyo neti mwana oyo ya mokie babeti ye batortire ya kolikao sabotage esalami awa circonsigne procureur nde atindi directeur ndo omoni baye babeti bato nyonso awa nyonso wana mpona big boy alobi vérité donc bango batindelaki big boy telefone mpo big boy asololaka na bango bamaîtrise ke alobela kote bayebi ndenge bazogere makambo mpo ye abima bazoki nyonso oyo bozomona oyo chamba basoda ndio omoni nyonso tu basali boye nyonso wana bapanzi boye eza kaka mpona bavérité wana ye mpe oyo bomoni Anthony oyo botalaki ye na procès oyo papa moko soit disant abimaki wana oyo bomoni oyo eza chambre ya big boy eza chambre ya big boy nayebi te estce koloba vérité eza mabe makambo ya barein biso tosalaka yango te bato oyo basalaka makambo ya barein bazali mpe baza libanda biso tosalaka yango te ngai nasala yango te fa baproposanga mpe baforsanga na bakonzi ya mboka oyo même si nasala mabe na ngai naza na droit il faut vérité eyebana botala mpena sabotage oyo nyonso esalami lelo oyo nyonso bomoni lelo ndenge bauti kobeta bato awa bapanzi mpona video ndenge bozomona nyonso to esalami mpona video wana nyonso oyo bozomona babana transféré ya Lubumbashi na condamné 7 ans pene na ngai esili depuis na yawa na Ukraine naza kofre na tikala kotambola na prison te 2 ans yango na boloko nasali 7 ans pene esili na bakisi na 9 mois tala lelo ndenge bazokopanza biloko depuis bakotisi konva moko ya bakabakaba biso bato ya Lubumbashi bato kosamba bazali bazana ba assignation awa moya komema biso ti lelo batikala komema biso te to souffrir na kati ya boloko boye bazokopanza na to biloko ngo bozomona donc sabotage esalami na tous les chambres sabotage esalami document yango oyo biso bato ya Lubumbashi toza na problème depuis 2021 mikanda depuis 2021 toza na problème Lubumbashi bazozongisa biso te toza fermé depuis toyaki bazolobela biso te mikanda yango oyo batindeli biso mikanda depuis batindaki ya okende kosamba na Lubumbashi ilelo ngai pene na ngai ese esili donc soki boyoki ke tokufi bocomprendre so boyoki tokufi bocomprendre pena so boyoki ke tokufi po toza menacé à mort toza menacé à mort na minute oyo baki osomba bakadena il faut bakoma kokangela biso na bakadena donc nyonso wana baza na besoin vérité eyebana te vérité eza ke bato baza awawa eza bato oyo bokangi oyo makambo ya barein bayebi yango te nga naza clair nazolobaki makambo ya barein wana nga na participa yango mpe soki na participa yango eza mpo bakonzi ya mboka te bakonzanga na makambo wana nasala yango te fois mpe namona yango ke na kokoka yango te na kima si bakangi nga baproposa yanga ke to maske eloko moko boye na gouvernement bakanga baosama bakoya kokanga ekipe oyo tobanda kosala na bango makambo wana baza libanda na bakonzi ya mboka oyo baza procureur ndatindi directeur ndo moni boye babeti biso nyonso wana telefone oyo bango batindelaki biso yango mpo tosololanga na bango me bakamwa ekomi tokomi suki obimisa basekret nde bomoni donc soki bomoni na kofi bocomprendre pardon kata video bino moko bomoni ngai te bato baza kati ya prison sabotage pourquoi makambo esalami kabuya atielanga Big Boy a dénoncé. Big Boy alobi biloko na o vivre yango te toyokalaki na bakonzi ya République démocratique du Congo. Bande ko nanga soki mboka eza bien. Soki Congo tolingaka Congo. Soki ya solo mboka oyo biso bakolo nango. Esengeli bo soutenir biso to telema to benga na batutu. Parce que comment justice et cause à la fente papa nanga na mboka nyoso justice eza moboko soki justice est comme le lenge oyo oyo biso na hôtel mais la justice pour la victime pour naza victime à justice bande onanga moi nanga la talibine moi nanga l'opération raté ba bossa la genou ala ta genou moi nanga le côté le matin mais ba corrompre magistrat pas que na bis ta la justice à Congo ba pesi etam super $200
On pas lié ici là. Mais à sacrifier vie à Moutou. À sacrifier vie à Moutou, le cola $200. Bande de cola justice et la Congo. Justice c'est la fantaisie l'olengo. Justice c'est manabat. Naïte big boy voilà. Justice c'est ce qui est comme Bakambi à Congo, Bazali, Yamon et Bissé, guerre à Est la République démocratique du Congo. Un grand complot. Oh yo Bakonzamboko Baebia. Bakonzamboko Baebi Yango. Ba policier, ba soldat Baebi Yango. Yango bazan incapacité ya ko sauver Congo. Bande Kolanga. Big boy Ewan. À lobby. Comment on dit qu'on a souffert? Ma personne a un téléphone pour te sauver. Nalia Kabien, Nazala Kabien. Mais nga ils ont suffit, nga téléphone à la liberté. Bateau et bazoua barin. Bateau et bazoua barin. Bati Kali Bazali Banda. Deux combos ma barin. Y'a ko kata bateau, bazo kata bateau. Et ça n'a pas condition, bazo lia ba sanguinaire. Oh bazo mela makila la biso. Oh bazo lia biso. Y'a mo moni bazo boma biso mibimba kuna. Ceux qui ont revendiqué ma droit, tu as Monesco, ma casque blé, oh, ma compte plus de 120 millions casque blé, ma bimakate, ceux qui ont accueilli incompétence, ma soldat, ma tindi, ma bomba, ma civil. Bon, ma bango, pour te récupérer ma rein. Bon, ma bango, pour minérer à Congo et Kende, pays est la plus pauvre. 5e pays le plus pauvre du monde. Le plus pauvre du monde, c'est la République démocratique du Congo. Oh, ils ont des ressources. Oh, ils ont laissé à tous les 5 continents. Oh, ils ont des minéré. Il y a la République démocratique du Congo, mais c'est un pays le plus pauvre. Cité parmi les 5 pays, c'est le 5e pays le plus pauvre. Peuple a revendiqué, le droit à revendiquer. Peuple a lobate. Scénario na justice, bozo bomaka bato, bazo loba bosono. Metala, babomi, balei bareya bato. Bango baza na pouvoir. Depuis Zaïre de Mobutu, to mona makambo yote. Na Zaïre ya Mobutu, nous sommes des Zaïrois. To mona makambo wana te. On a le bien de non, les féminins, nous sommes. Dans le but, je suis. Mais la carte, féminin dominanga. To masculin. Masculin dominanga. To lo babo solo, bande konangai. Un grand complot. Un grand complot. L'assassinat de l'Est de la République démocratique. Est-ce qu'il y a des Congolais? Est-ce qu'il y a de vrais Congolais? Oh, le bayo kakamakambo, peba vandi balani pongi, peba la mouki, balobi soutenir Fatou Beton, deuxième mandat Fatou Beton, deuxième mandat, oui, soutenons Fatou, deuxième mandat, parce qu'il est Congolais. Comment est-ce que tu l'as stade? Fatou Beton Mwanamboka, bravo, beaucoup cité. Fatou Beton, il est congolais. Oui, mais Fatou Beton, la guerre de l'Est. Fatou Beton, le baki, Moutouna Ngai, et Kokata Napona Est. Fatou Beton, le baki, je suis venu enfin que les Congolais aient la vie en abondance. Parce qu'il y a la Congo allemande d'Afrique. Est-ce que Fatou Beton, lui seul, Moutouna, il peut sauver le Congo? Malobande bimaki. Fatia komi na est. Fatia mekabwe crash. Fatia lobi nazonga nasala makamususu. Nasala nanga business. Nake na makambo eza pete. Mais type Fatia ko soit deuxième mandat. Balkanisation comme ça dans la République démocratique du Congo parce que Fatou a une impuissance il y a qu'à délivrer est la République démocratique du Congo. Fatou a soit deuxième mandat oui tu peux essayer yango parce que l'adversaire bazate
parce que opposant bazate, parce que batulo so bazana course à pouvoir, pour pas que les consomma minéré, pour pas que les colia. Bateka Congo na maboka bapaya. Tozo luka solution d'article 64. Personne n'a pas sa maboko parce que tout Congolais a le pouvoir na ye, tout Congolais a mona kalia. Azana besoin te ba Congolais a besoin Congo parce que Congo za mabelo et pesa kambongo, mabelo za na bofuluki. Mais les Congolais meurent du jour au jour. Alobi wana nde bakufa, wana nde baza banyama, ba peuple wana toza na bango tina te toza na posa ya mabele. Donc il faut sacrifier la République démocratique du Congo, sacrifier plutôt les Congolais et récupérer le pays le Congo. C'est quoi, où sont les vrais Congolais? Loya Chani, et on faut jouer rôle. Que les vrais Congolais, bah bounde la Est la République démocratique du Congo. Parce que tu comprendre que l'assassinat est un complot. Complot international. Complot national parce qu'il y a aussi des Congolais. Oh, bah ça la carte complot là, bah sangani. Maintenant, tu veux comprendre que Moutou a Félix lui seul à Kokokate. Et ça là qui est maloba. Mais tant qu'on va vivre réalité, Kamounouko. C'est quoi, où sont les vrais Congolais? Vous savez, les étrangers pour l'embon la bango. Bozo lia makila ya bande ko la bino. Bozo lia bisunya bande ko la bino. Lelo vérité bibi. Yango na yebisa ki bande ko merci na maman nga polo bilanga soki kana la mbila ton la beti. Popo, merci. Popo, libérer la nation congolaise. Merci maman. Nzambe ya lola akokita te po aya Nzambe yeyo azoloba to teleme to bunda po Congolais azwa indépendance totale. Lumumba veut oser ya kosala quelque chose. Lumumba kufi. Mais aujourd'hui biso tozo la posa ya bisengo. Papa pesa mama bisou, pesa mama bisou, papa pesa mama. Nous verrons moi, on a des sengo. Parce que peuple sengi, parce que mes lecteurs nanga, balobi nanga la pesa mama bisou. Où est ça ma bête? To jouer nouvelas. Mais est-ce bakundi fausse commune? Est-ce bakundi fausse commune? Et ça peuple là yote président de la République, les garants de la nation. Est-ce ba massacré batuna goma? Este bazoboma na bandudu bazokufa batu bazabipai na bipai bazokufa papa yozoloba nini tango pesi mama bipwepwe tomoni nouvelas tolobi oui c'est notre président ayoki biso poto sengaki ayoki biso poto lobaki c'est comme ça papa il faut ça bagne plaisir mais quand les gens meurent dans l'Est de la République démocratique du Congo papa nini yozo sala kasi nini yozo sala tangu guerre oya bobondo ezo sila te la bandundu batu bakini bamboka bana bichike baye bazobeanga basala kinkole nazana incapacité akokoma kuna mamose yata biso to komna kinkole kuisa mamose yana betu kuisa kumona mambu kuisa kumona betu tubilage mambu betu kendiada misunive betu bemona mambu ya kusaka la vete c'est comme mamose ya kosala nini azana incapacité président de la République les garants de la nation pesa mama bipwepwe STP ya mwana to lelima papa kende ko sili salikambo oyo ya este sili salikambo bandundu Mbosso Likamba bandundu vous êtes les gens les sortissants des bandundu Likambo tile lo bozotala ko bozotala te Mbosso ozali mukonzi munene nini ozoloba bo pesi biso ko boto fele merci kasi nani akoleisa bana wana nani akotangisa bango tangu makambo ezobonga te koboto fele yango na hôpital nini na hôpital nini na ba hôpital nini ba peuple congolais o eza tante to sekaka o eza ta ya kokilaka ya koloba qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays nini ezoleka na mboka na nga ata batu bakufaka ata pe babomaka ata pe motema ya mabe yango ezalaka mpo na richesse ya mboka ya batu moko boye mais quand même toluka cette fois-ci bakonzi ya malamu o bakozala souci o bakozala souci ya kolibere mboka na biso tozala na bavrai opposant tozala na bavrai opposant baopposant ya nzala te baopposant bazotalaka bapoche na bango te oyo baloba na biso la livre Mathieu
bozotala libumu na bino bavantiskil. Aujourd'hui bozo changer biso ba côté. Pona nini? To bandi koloba ba famille komi kolemba biso. Po banda pe bobanda ko bundela mboka ngo bozo zoate kaka malheur. Banda pe bobanda ko lobela mboka ngo batu nyoso na basala boka batu ya mabe. Siko tala ndenge botindiki ba famille, tala ndenge botindiki batu, bakende kolia na sanya satana, lobi mabe kokoma. Tango mabe ko bala kokomela biso tubanyu kolela tozo ibateke nzamba lobaki. Tozo bunga po paseleki. Bino pe ba oya biso bozana ba moyen bo soutenaka. Bo pesaka biso force. Merci na mona mère de Brino. Merci na maman Dolo. Merci na ba maman missionnaire. Merci na ba papa Mikaya, on appelle ça ba merci. Boza tellement belé. Boza tellement belé, maman Emilie Nzemba 12 pepe la mbetolo. Maman a pris ma téléphone. Yoko tu n'est pas nous abilo komiki. Maman Emilie Nzemba 12 pepe la mbetolo. Maman moko. Maman Madeleine a besoin de téléphone. Tout solo la Congo, tout solo la mboka, tout solo bamboka, pole, tout solo bamboka. Big boy ye wana mwana na babomie. Pourquoi? Big boy azo kufela nini? Bosolo. Congolais soko linka boyinana loba bosolo. Bao ba olingo baza mukie, bao ba kofingo baza ebele chinga ya. Mafingo kutu na sala lebala ngamo komula ngama finga. Mwana wana kufili ko la vérité. Batu nyoso bomonyo na ba fille wala bani bakosela bamaka. Donc to kokanga pe ba influenceuse ebele po bango ba kota kati na le côté ya Congo po ba so bambongo. Ba influenceuse ebele pe ba trahir mboka oyo. Ba ouais ba TikTok, ba sorcière, ba sorcier. Donc ba ça ko utiliser bango pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et vérité za teti océan du Congo et baleboya mbindo. Vérité bimi. C'est comme on a na fomba la vérité. Oh pas la bimi ça on t'a mse fola za la Kenya. Kenya te Kenya mboko ya kolia mboko ya biso. Fola za ta msusu na soki wapi yango wala so na Madagascar. Soki pas Poutine. Pour na pesa liste ya bakonzi wana. Il y a la police. Il y a l'armée. Na o baza la pouvoir. Liste ezali. Popo, vérité teti. La vérité finira par triompher, vérité zo triompher. Yango to lobi boy. Bande ko balinga ki maponami, bakanda président babanda ya koke. Otika bakandidature aba. Abbé Jean-Paul. Papa bo soutenir mon lobby. Tout sungana parce que la vérité à vos sakala te babi mo c'est ayonde buto bombela kiwa liste za na bakombo beaucoup misaba ngope bato ba bomba bande ko la bile bato ba olia ba reina ba mo bato ba kotisi trouble la mitu ya bato kidnapping wala fabriqué par eux-mêmes ba troubler population bango boko ba créer ba kuluna na bango poto za na kimiate gouvernement sanguinaire. Nzamba puissant à Otikate. Nzamba puissant. Il est le tout puissant. La puissance c'est la Mickey. Il y a au Kanam. Et puis biso tozo croire que ma belle oyo na 2023 et a prophétie en Zamba. 2024 a ko renverser trône ya mal. A renversé le bassin kabbalistique. Dieu a promis à Abraham. Il a réalisé sa promesse. Peu importe le temps, n'a duré à temps. Promesse est pour s'accomplir. Quand vous avez missionné pour faire Kangabaki, mon collègue à samedi, tu vas aller voter comme un gros, tu vas aller voter candidat président. C'est ça.
Laurence Courtois, s'il vous plaît, il ne faut pas crier sur les gens. On n'est pas des voyous. Nous ne sommes pas des voyous. On respecte, on est venu déposer. Ce n'est pas une manifestation, on vient déposer la candidature qu'on rentre chez nous. Voilà, Bilomo Bomoni, Costa Moutamba, à quel côté que candidat président de la République, Matata Mpogno, il n'y a pas qu'un côté que président de la République, candidat, mais tu as vu que ce qui procède sur les 18, sur les nettoyés, sur les acabavantis, pour gester sa boucle, sur la ressources. Monsieur Kazadi Paya, qui te évite Kazadi à Kalaso, qui a eu un poteau, ou à Zaka, il y a sur les Karazongi, tous les asiko, Martin Fayol, qui est le Kotika, tous les appels, Banani, son excellence honoraire Mouzitou. Il y a tous les congrès, ceux qui ont ça, la masse qui boni, ceux qui parlent au Québec, à Kotika, Toko Zouamilini, Toko Sabino, Wana Bandeko, ceux qui ont ça, candidat président de la République. Entre-temps, ils ont brillé par ma voisinté. Ça brille la République démocratique. C'est quoi, Corso, qui ont ça, Félix, na ligne tout le monde a solo pour la combinaison. La ligne paye tout solo. Est-ce que bon, mon adversaire Félix a ça? Tout le monde a solo. Adversaire Félix a ça. Ou pas adversaire Félix. Tout le monde solo. Nani adversaire de Félix na 2023. Au pas to comprendre que ceux qui a bien à battre Félix. Moutoumora soufflenga. Alors bien on bazan l'espoir tant mususu bemba gumba ko balsa match. Na vous non. Na odelo la mona impaka comme ça Félix. Bon, on a évité pour katika ya mutu mais espoir obile boche la bemba ngapela na mona on faut battre pour pas capela lobi Félix ndeto kokumbisa. Félix a la babachi, Félix a la bemba, Félix a la batebele, Félix a créé ma groupuscule les belé, ou et bien le parti politique, Félix a sali à préparer. Et puis ndenge tout ça na bo. Tout ce qui ça la merle vous vraiment on a lingara mingi na ningi ka pona maloba o ala alobi ngasi ko nozo na maponani. Po bo mona ke ndebo ke le timika Félix azwa deuxième mandat. Kabuya tila mandat. Nous nous connaissons, nous savons d'où nous venons. Est-ce qu'aujourd'hui l'IDPS peut taper la poitrine, dire qu'il a les moyens? On les posera la question d'où ils ont trouvé les moyens. Nous ne prenons pas part parce qu'il s'agit d'un congrès d'un parti politique. Oui. Mais j'encourage ceux qui... Congrès d'un parti politique? Oui. Élection présidentielle? Non. Déjà par le format organisationnel, oui. C'est un congrès d'un parti politique. Je peux le démontrer. Quasiment président fédération UDPS Afrique du Sud, confère Albert Molega. Il a même lancé un défi. Il dit c'est moi qui a eu à notifier Kadima. Il a dit ça là où vous êtes là. Voilà. Vous avez vu Kadima contredit. Vous avez déjà vu l'UDPS contredit. Donc nous avons un membre de l'UDPS à la tête d'une institution de la République qui est censée être indépendante. Ça veut dire une institution qui ne devait pas appartenir aux parties prenantes. Deux, celui qui veut remplir un second mandat est membre de quel parti politique? UDPS. Mais côté sécurisation, celui qui va sécuriser le ministre de l'Intérieur, qui va sécuriser ces élections, le processus en général, le ministre est membre de quel parti politique? UDPS. Celui qui va autoriser le décaissement, le ministre de les membres de quel parti? C'est normal. Non, laisse-moi aller. Ils sont au pouvoir. Non, laisse-moi aller. Celui qui va maintenant, celle qui va maintenant décaisser l'argent, la gouverneure de la Banque centrale, elle a avoué qu'elle était le l'UDPS depuis. D'ailleurs, elle a dit qu'elle est née dans l'UDPS. La gouverneure de la Banque centrale. Discours politique, c'est toujours comme ça pour nos autorités. C'est toujours comme ça. C'est une irresponsable. Les autorités. Elles peuvent être là hier, kabilistes. Elle est en train de payer le prix de ses propres turbulences. Kamoulette a dit, lui, sa jeunesse, il a combattu que pour l'UDPS. Il était même dans l'UDPS, dans le comité estudiantin de l'UDPS. Discours des politiciens. Il a oublié que lui, il est le président de la Cour constitutionnelle, donc l'UDPS. C'est lui qui va gérer le contentieux électoral. Le ministre qui va encadrer, le ministre de la Justice. Moi, je pensais que
Elle était venue des mouvements associatifs. Mais elle nous dit, elle apparaît sur la place publique avec écharpe et de pêche. Donc, un parti politique organise son congrès. Vous demandez à nous, INE, quand nous organisons notre congrès, nous invitons tout le monde. Mais ceux qui pensent qu'ils peuvent... Nazo émission Merlet pour vous comprendre. Attendez les bino. Balouba. Attendez les bino. Batunyo so Félix Aché. C'est qu'au temps où il y a l'élection à Boui. Tant que vous avez un mouton à l'ambi coucou. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez parce qu'il y a un président de la République? Vraiment, ça va y avoir un peu de biso. Nous sommes pas en abisso. Biso, tous les tumba ya maele. Tous les bunapé et tumba. Il y a terrain. Les alaka, moutou et sala, terrain et sala. Il y a un autre série qui est la bibliothèque. Justice en boca, la chose à malamonté. Est-ce que la République démocratique du Congo est un grand complot? Ou est-ce que c'est un pas de ceux qui sont malades, tous ceux qui sont pas en bande. Dans le baron, on a le baron. Tout le monde est tout maïs. Insécurité de la prison macale. Pour la bande de collection, on a le bachina banini. Baron damé bango. Nous avons beaucoup de cabanon bakofi. Bébé médégé zali. Mais tout le monde est retour au salaté. Na awande. Na soukisi. Nzambe ya lola. Azana tout et chacun. Nzambe ya mpungu tulenda fula peva fungula biso to mona ni to ko sala maponami ezali mabete kasi na tango oyo maponami ezali le tombate parce qu'il y a un grand complot, balkanisation, richesse na biso bazoyiba po biso tozala babola. Et regardez aujourd'hui ndenge nini bakambia ekolo Congo bango moko baza cause ya bassassinat, bango moko baza cause ya makambo baosala. Alors toza na besoin ya bato malamu atako bakoyiba po moteti nguba batala kela mona kote mana na mana kunya dola États-Unis d'Amérique kasi bakanisa kape baninga mosusu yango tolobi to munda etumba ya Congo yambo tokena mapona toza la déterminer bo soutenir biso bosunga pe totelema biso banso po ete tobunda etumba ya solo pamba te Congo wa biso lobby biso nyonso totia maboko na moto te malgré délivrance ekozala mais ala teke ya mosa azongi lisusu la kokima na Égypte asayaki po tobima kasi akimina en Égypte après 40 ans lisusu toya kozonga un jour égale à 1000 ans. Est-ce que bokozala 40 ans après, 20 ans après, yoko bungelaka Congo, to tiki banana na bombe. Serment ya liberté. O esengeli. To pesa la bana biso. To pesa bango ya solo. Tamba ko ya abude tumba ya solo. Kabo ya l'homme puissant. Nzamba pambola yo tozo kabo na vidéo ya Papa Ngbanda. Merci encore une fois. Kabouya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Mosako le maso ano bokota. Popo Congo ezo bosomina yango. Merci na gloire ngoma misa puis électrique na montage Papa Jay prompt rétablissement directeur recherche stratégique pesa mokonzi. Paris abemiso babiso. Merci na bino banso. Oyo bozala ki sima na South Africa merveille kitoko équipe de 7 na yo Gilompinga. Nana Lompinga Guy na ba mapasa langa papa la maman. Merci la portrait Doudou Sambi na Robenga yo. Merci la portrait Mbuta les États-Unis d'Amérique. Merci na bino banso ba bozo soutenir biso na balondo la bino na makambonyo sonzambe apambo la bino. Merci na Miradi Saya et pourquoi pas Christian Vie Nzambe apambola bino le loboso qui na classe Mamour d'Angola na Florence ya Matondo Mido pourquoi pas nouveau riche Gloire Lompinga Grandi Lompinga Esther Boluka Mama Lilisa na Musala Nzambe apambola bino nyoso apamboelanga grâce oh grâce que Dieu vous bénisse c'est grâce tant bon na sukyo yo eza bongo force ya grâce nanga vraiment Nzambe aleka ko pambola bino vraiment Nzambe azana biso Nzambe afula mpeve tout congolais telema popo libération élection et après ça communauté complot oyo ya balkanisation ko se Papa Ngbanda yowana bye Nzambe asali ke mwana wana yapo donc omoni makambo na lobila kibino na bi Félix akoya kofungola bino miso Nzambe asali ke mwana wana yapo miso nini ba kayo ezaki na miso mabino ekwea mission Félix azena ngo ezali misato mission na ya liboso ezali ko blanchir
occupation. Mission na ami balé ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission et ami sato à légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sanate retenu 3 missions wana soki to stopper à tenter lobby beaucoup mi rappeler que honoré ngana ebisaka kazena 3 missions yango et accomplir yango. Nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et j'ai le kolomoni mwana ya yibi livré andako azo luka kende ko brader yango boko sauter likolo na ebo simbi ebo plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol. Pour que tu retires na maboko bato azo ba yaka ko aider. Maintenant, j'espère que ce langage là va disparaître. Pour bomoni que moto bino zo luka bo aider avec na idée à côté ba aider était. Avec na idée à aider banguna. Alors la seule solution biso to zenango to simbaye to plaquer au